Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Oh, vidéo oyo epesinga pasi, epesinga mawa. Soko za moboti okoka pasi makasi koka mama ya Océane ndenga zolela. Na kati ya vidéo oyo naza na deux parties. Première partie mokomona mama ya Océane batu o bazaki wana bazaki une interdiction formelle ya kofilmer elongi na ye. Mais bokoyoka voix na ye ndenge azolela motema na ngai ezoki. Motema na ngai ezoki nasali mpenza video oyo na mai ya misu mpona komona moni bino bato boya kofinga bana bato na bareseaux sociaux boyebi te baboti na bango place nini batiaka bango na mitema. Mama aleli naoki pasi. Communauté congolaise en tout cas et accompagnaki mama ya Océane bakende kotika ba déposer ba fleur place où ba retrouvaki corps ya mwana na ye. Video eza penza mulai eza 9 minutes. Eza penza mulai na video oyo mutaki liboso ba expliquaki endroit mais oyo eza vraiment ebandeli ba expliquer nande ba déposer ba fleur ba photo neza wana. Na betelaki bino liso na lobaki que awa na Afrique du Sud soki muto asalaki accident place wana bayaka kosala cérémonie. Na eleki une semaine te bomoni baye place wana o place muto akufaki. Bon nayebi te tosambelaka biso nyonso mais soki ezalaki ke dot oyo topesaka coutume mais ezalaki important te bato balingi bandoki ndosala mba moko civil basali religieux. Mais Bible elobi à César, à Dieu, à Dieu. Bango bayebi pourquoi bayaki na endroit wana place muto akufaki. Eza vraiment vidéo ya mulai bokolanda yango en intégralité. Na deuxième partie ya vidéo na biso eza na voice moko eza wana oya Roger Ngandu na Mosaka. Liboso ebandaki nango mwana kufi. Nazo eza pasi pona communauté na biso bato ba créer penza voice note pour voice wana eza ya ko créer kuba loba likambo ya Roger Ngandu que ayaki kopesa Océane $20,000 et puis kokende wana kendaki kaleson ebungaki na ndako eumeli mikolo te nde Océane asala accident. Eza na voice eza pe na bavideo pe mosusu kaka ya Mosaka kaka nde bazoswana na Roger Ngandu. Eske na moma oyo eza moma ya koswana likolo yebembe makambo ezalaki ya matanga ekoti na miniti oyo ndenge toyokaka jibe mpiana ana interdiction ya kokoma esika matanga eza te. Preuve ane que ndenge bakendea kotika ba germe de fleurs na bango place Océane asalaka accident. Je ne pense pas que JB aza wana. Depuis pe matanga pe ezalaki JB pa omona na pété. Personne ne sait. Peut-être il y a des problèmes, peut-être un peu de douleur et l'équipe makasi. On n'est pas là pour le juger. Eza wana. Mais est-ce que ezalaki moment où yango bato bakoya koswana pona makambo ya mwana ya mutu. Bon, on sait qu'en Afrique, autour d'une mort, il y a toujours des spéculations. Mais tout ça, la rapé moins fort, tout ça, rapé moins fort, que communauté pesa pe na matanga boy. To m'équipe koza la pe na moi, moi bo moto kati na biso. Pourquoi to bimisa po voice wana na ko ndima te po ebimi na okiango na munoko ya Mosaka te na okiango pe na munoko ya Roger Ngandu te bimi voice ebimi ke mutu soit déjà balobela ki qu'est-ce qui prouve que ça vraiment maloba solo
donc eza problème naotiela bino ngo nyonso mbali bolanda. En tout cas je n'ai pas perdre mwana mais nazomitia na place ya mama na ye. Surtout vidéo ya liboso wana ozomonaki mama na ye azolela, ça m'a vraiment déchiré le cœur. Esali nga mo mpe naza moboti passe ya 9 mois au douleur accouchement obokoli 27 ans alobi mama na nga ifa kobuka na ta lokolo. Moi je me pose donc mabe bolanda bavideo wana nyonso boprofite bosabone na Nela NG officiel, cliquer cloche à notification, aimer vidéo, commenter, partager. Na CP na communauté congolaise ya diaspora na likambo. En tout cas baleli na mama o baye wana na respect baza nango po na jibe baye wana. En tout cas mama naza vraiment aza bien entouré quoi. Puis ba respecter que ba filmer mama wana te pona respect na pe intimité na ko batela e parce que mama wana za na pasi muta ko expliquer pas wana mama na wana za nango ezaka ye moko. Bolanda ba video wana nyonso na ba voice wana na sangisi on kapona mona ki communauté na biso bazaka de donker so likambo ezalo le babata na place dikabazo ke na kuswana bolanda nga pe na olanda na bino. Ça c'était place batuti na place à connaître accident na salle les musika te kaka pemene donc de tolo ba salle yango moni salle yango siko moni soko yeboya na balui kaka tout droit boy passage yango donc na bandeli pona bomona bien salle yango yo porte à sortie à salle yango wana donc abimi boya yeboye ayeboye awa akatisi pour normalement fallait azwa bis na ngambo kuna po azonga donc akatisaki awa donc osomona akatisaki awa passage piéton oyo ememi mwana biso yango oyo arrêt de bus kuna liboso voilà dato tuna ndeko na biso selon aweli bus ko kolanda bus mutauti na mbango kuna tuti ya kwa bakolo kote tikuna bus koteza kawana donc oui parce que fait la qui m'a pas sur bus 22h comment mi kuna d'accord imbécile ya mutu wana na mutuka na ya utaki kuna atuti mwana biso atuti mwana bisa partir à passage piéton awa abwaki na ngambu kuna place dana katisa po mona tango atuti abwaki eti na ngambu awa bisika ba gerbe de fleurs ezali donc awa nde ezali pena lié oyo mwana biso mpiana ya kokufela awa ande place to ya kozwa ye yango lelo tosanganaki tosali mwa marche toye kotika ba gerbe de fleurs awa donc place yango oyo donc awa eza lokola cimetière na ye yango oyo donc ezope epesi pasi eza pena pasi donc il fallait katisa traverser awa po akende na arrêt de bus eza wana fallait que nous bis na arrêt wana comme ayebaki daka bus ne ezalaki à l'heure fallait kima mbangu akende kozwa bis bon malheureusement esali ke batuti akweli awa donc awa eza lokola cimetière na ye donc comme coutumier na France donc chaque année famille bandoko ya kotia ba fleur awa donc soki famille eza makasi ekotika la place moko éternelle bando ya kotiaka ba fleur awa chaque année bayotiaka ba fleur awa na France système oyo ezalaka partout au monde na autoroute bato baye kotia ba fleur neti ndeko na biso mwasi aye kodepose sous fleur donc c'est ça quoi donc eza pena pasi donc ça moi ça tiki fleur awa ça moi prière na ye donc famille da otika ba fleur awa donc eza pena pasi makasi toza na vers Saint-Denis donc ozomona donc passage piéton yango oyo ti kuna place ya gym Jomboma
soko za ko se rappeler bien jomboma place to yaka ko na yaka kolanda yo pona matanga ya mwana biso akufaka wana eza en face on a mêlé kota mêlé eza en face kaka ça la gym eza pe en face donc à chaque fois Congola koleka place oyo soka komi na passage piéton oyo il faut raisonner kanisaka ke non mwana biso ya jibe mpia na kufelaka awa donc ba frère yango yo quoi donc eza pe na passe na moni pe Blaise Kenda azali awa Blaise Kenda azali Blaise Kenda na moni pe no tika JBT kokoto eza loin na biso tumemaye bébé donc talaka moye bébé très difficile donc voilà surtout ndenge na ndenge baliwela nani boye na famille wenge penza ya pasi est-ce que siko moral la jibe ndenge ni bon tout le monde est non terre aza papa c'est à côté biso toi papa biologique t'es tout fait non bon est-ce que papa biologique celui qu'on a biso ah oui hein voilà ça va c'est allez donc maman yo wana simbi fleur wana mais moya ko biso na coutume na biso ba moya to tourner ba question ezati alors mbaba yamba mama ye wana aza pena na pasi yemo ndeli kitoko pepele oyeti loin na moni bolingo pena olakisi obligé nasepeli komona présence na yo obligé tala en tout cas nayebi te soki mwa liloba ekokozala bato botapote mpona bakata live te quoi liloba eza te mpo ozaka le monde est décidé ainsi on n'a pas le choix de se courber là-bas biloba loba bon ekozala sinon mon rien à tirer là tout le monde azali benga azaki tout le monde va passer ezaki air na ye accueillir voilà ça ouais boutolanda wana wilo bamba bon nayebi te message ne kozala nango mpona bana wenge tellement liwa on dirait lingi etika bango te liwa on dirait toperda mpe bato ebele baekoti chanzani courage kaka eza pasi c'est arrivé hein jube ensemble voilà tolela ensemble na bango nasali sacrifice na expliqué bino nasali sacrifice en tout cas tout d'abord on a nous eza amour nanga envers bana wenge parce que je fais partie de wenge musica dans l'ensemble quoi toza bana wenge musica banda pena tongo na dibamboma bandeko na ngai bapasa kosangila ndeko na ngai Jidel ndeko na ngai Christian Mwepu Ale Mwepu donc ba Ali Mbonda donc toza pena ba Fulu King animateur ya wenge tango pena wenge bandaki tango to banako kende pena wenge na tongo donc nazaki na choix te il faut pena na mona na ya yango na ye na komiti awa fallait pena filmele bino na lakisa bino eloko ngo ndenge nini elekelaki toyaki tokomaki tosalaki mwa marche banda kuna ti tokoma na lié oyo accident ndenge na expliqué ndenge na lakisi bino donc c'est un peu ça donc eza pena passe eza mawa bon jibe mpiana ayena note akoya aza pena choqué na ndenge moke te tala kaka
bamort ya bamusicien eye susu ntina famille donc eza mpena mpasi mingi papa moko te akosupporte aperdre mwana ki mokolo boye mwana kutu oyo tokosupporte mokie ata mosusu osali fausse couche to morne mais mort nango mpe fo ezala ozalaka daa na bana ebongo soki mwasi azalaka na badifficulté akobota sikoyo azwaki zemi na mpasi sikoyo asali morne ya susu mpasi koleka donc na bref kobungisaka mwana eza mpena mpasi epuis surtout na baage oyo eza mpasi donc maatro bato bayaki ebele alors en tout cas merci na bino bato boparticipe bosoutenir mpiana eza nango likambo ya makambo ebele te nzambe apesaki nzambe azwi donc mingi akoloba eza te jide longo nde kaka tosololaki présence yango namonani bon nakomotalambola mpe makolo nazonga mpo banzela mpe eza telema ebele nga mpe banzela ebele fo nazonga kwa bon j'espère que nakomosukisa awa Oh Jésus, allez on a la commune nango, nakoko sana seyali bitutu te. Mama, mon bébé d'amour, mon bébé. Il fallait que vous calatiez l'igoloté, maman, il fallait que vous calatiez le boko, maman. Oh Jésus, 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 Jésus. Otambo nangefuta, otambo nangefuta, biyaro nangefuta, efuta, 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 oseani, ozalaka boye kokabesenga, ozalaka boye kokabesenga, soki na silingi mama osalaka bisu, nakobotukala oseani te, Oh, s'il vous plaît, bolanda vidéo otina suka. Nazotiela bino vidéo ya Blanchard Mosaka lobi Océane Piana avant akufa. Roger Ngandu ayaki kotala na ndaku na ye, amemelaki 20 000 euros au papa ne JB atindelaki ye. L'air Roger Ngandu akei. Océane Piana a remarqué abungisi Caleçon. Bandeko, soko bungisi Caleçon, obungisi eloko ya nzoto, il faut on mata makasi na prière, parce que bakoyo ko salope mabe à partir ya eloko no na nzoto. Merci, c'est parti. En tout cas, na bengio par rapport à sujet, ndenge tosugi sakilobi, c'était prévu to continuer kolongwa na likambo ya Caleçon, to pe sous-vêtement ya ndeko ebunga kipe to suka na enveloppe. Na banzi toloba ki mwa muke ndenge omekai kopesa biso détail mais etikala ki pe moko ya enveloppe toyeba likambo nini oyo okikozala nango comme fuite ya likambo ya enveloppe wana et en plus na ba développement nyonso oyo okikozala nango disponible na niveau na yo mpona komeka kopesa biso comme information to pe lisolo tozoyoka yo moi tozola na vieux Blanchard. Bon, nayebi pete esprit nini eza koanime Vivier Blanchard afongola mpe amotema na ye mpo aloba nyonso to azoloba oyo abandi na koexplike nga mpo nga mpe nasalaki mwa erreur aa nalobaki ke non mwana akufaki na arsida motuka ye mateli etuti ekrase kote ya vola abi mwana akufi batuti auti nini sport na ye azokatisa prince camion ebimi de nulle part etuti mwana ememi mwana distance ya 5 mètres bwaki mwana mpe camion elimo ekeye emonani te mais mwana analekaka na chaque jour alata mpe linete te aza mpe na problème ya miso te comment asalaka accident te kaka koya rogenga na kati ya ndako na ye biloko ne bandi kobunga batindeli papa na ye atindeli mwana enveloppe ya 20 000 euros kaka ndenge ezalaka kobima ya rogenga dakei mwana Caleçon ebungi mwana tali yoyebi kaka babiloko biso basi tozalaka soki olingaka mwa babiloko wana mingi so ezala mwa bacomplot otiaki yango wana ozala mwa projet
diko aluka ngo bamona ngo tabenga mama na abi na mona babylone na mingi so bunga bunga ndap na comprendre tellement mama na epe ba dia za prophétesse abi sabio nana kinanda yo komo ko taba kinanda abi no kaka porte parole ya papa mutara kinanda mama bango abengi mala moko nani porte parole papa ba ojenga dans ma bengue, c'est non que les gens après cette explication, non, on a ajouté en train d'éviter tout ça. D'éviter ce qui maman pas à qui ignorant que non, il y a Blanchard à loin déjà, n'a évité. À bengi pe à Blanchard qu'on a bandé posé, Blanchard a question. Blanchard a en tout cas mère, on a décidé à loin depuis qu'à n'a évité choses au courant, mais déjà c'est à loin la trade à côté aux États-Unis. En tout cas, affaire Wana, n'a évité. Abi l'équipe pas même un mois de mon accident mon accident mon sali mon tout à mon anité enveloppe à 20 000 euros babouja kutangote mbongo ezaka wana na katanda kwa mwana parce que mwana nyonso to ebisa mama ne bakoma ba camarade na mama kale so mwana mon anité tilelo ndike mwana kufi yango vie Blanchard banda lo babi ngandu yo ze éclairer soki yo ke mona kaka mutu dikufo mutu analik mabe lai abandis ko expliquer na zulema ezalaki moni yo filmer kaka ndemo filmaki mwana bosali video boseki ndenge pe osalaki epa zulema omoni zule mugangi lo bisi zonga ndako komela masanga mutatindi ote après 2 semaines zule makufi outi pe France omoni mwana bosali video ozongi pas même un mois mwana accident kufi donc il faut la vérité donc il faut Dieu roger nganda lo ba vérité donc via zo sukaka wana atokotelie na mozindo abi il faut la vérité parce qu'il y avait clair nyonso ezoleka aloba vérité adi eske oyebi ke mwana tuka mpe asalaka accident ntango bapesaka ye mbongo nani akende apesa mbongo roger ngande moto akende apesa mwana asuka mbongo. Ah bon? Oui. Do ya koma logo éclaireur ya masolo? Ah, c'est ça. En tout cas makambo oyo ezoleka na baorchestre bana bato na bato oyo bayosa mosala na kati ya baorchestre en tout cas baza bambinzo te baa basoso te baa bato oyo bayekoluka mosala ya mosala so totali molongo ya bato bakufi oyo batravailleur oyo bakufi ya moto olobela noko soki ezalaki kaka oceane nde moto akufi me tolobeli te tant toloba boye seke tro eleki noko bato kokufa eleki ti ndenge akesimba makila ne moko egangi yango ekomi kobimisa makambo nyonso to comprendre noko. Ah, c'est ça. Mais tant que banda obela ligoro do na etango ye moko alobaki. Tant que banda obela baliboma na ewana. Tant ye moko ayemba parce que ayemba na nzembo ezao. Ah bon? Ayemba na nzembo ezao ke no balobi na ya beli liboma balobi na mela ligoro to. Tant babiloko wana nyonso to ezalaki bato banda okufata anoko. Sala examen de conscience. Voilà. À l'époque, tant que Bimisi va faire de l'amour banine noko bato banda okufa te makambo ligoro do kaka ntango sankara banda obetango na tv ifo ezala abimisaka yango a partir wana ifo ezala masolo ekomi ya kolia mpo ntango were alobi ke no awa yo obimisi yango owaleli mpe kolia likelemba moto ya liboso yebaka ntango ozongisa okaa motema pasi te na solola bien oyokaki monoko solola bien. Ah ouais? Rapete yango elo mwa sek ya bongo na solola bien soki ezali kelemba ye mpe fa banda ozongisa aloba fa tubela po me condolence topesa su te noko kaka nde tolobaki. Ah bon? Topesa su te noko c'est trop. C'est que album oyoka mpe kuna mama niesi kuna oyoki mama niesi mama na ye
Maman n'est pas à un hôpital. Ah bon? Oui, maman n'est à un hôpital. Donc makambo ezoyaka likolo ya makambo. Donc yanga na ba mwana aza makila makasi. Eza makila mosusu osimba boye. Ata za yo mwana na kati ya libumu aza yo mais soka bini avec akomi ekila mwanzambe. Donc osimba sote. Bonjour, comme bonsoir, selon l'heure sur laquelle vous la vidéo na maïnde qu'on a vu nous blanchir à Mosaka. Ça, là, mon gros le can internet, ça commence à prendre du temps et puis aller Moramabé, soit des années à celui qui n'a master moko chroniquer mon a chroniquer mon va bimi mikolo ya ba pata punya ba chukulu chakala ba bo sala boulotte un certain des choses na yebio na mona yo na vie na to solo la moko tantino so iketi yo so de yo so wana so ki volcan tv to solo la wapi ozana nimero na nga yebio pour laisser bosanga na makasi kuna yebi na nga yote na pena posa na yebote bon mi bale te mbala ko peso conseil to kosi na mutu makamba zo tala na profiter pour qu'on laisse robeti di solo mutu répondre te e koma ya solo na boy ko répondre likamo na ndenge tu ba konike ba bengi ngana répondre no na limite mais na mo mo sala mo ba nika bi monsieur bele alors comment tu as un problème moko seul côté vandi mingi ils aura place à vérité ya nga mo na profiter na bolino na yebi binote na mo na binote surtout so na no cha voice. Si vous parlez de ce que nous parlons, pas beaucoup aussi que mon sac à bien écouté, tantine Nicole, on a yébiété, na mon a été. Na yo kage kara kombo na yébiété, na mon a été, bon, tout n'est sur pas bien, le bouton de carabien, pour y avoir, c'est nous qui te soignons sur la moussarate. Ma maman 20 000 $ sur l'enveloppe, na yébi de l'autre côté. Posez une mission, on a répondu à Roger, Bokani 100, album, on va ma solo bino mon, na solo qui n'a bino wapi. Bon, chef, vous, ça, bon, chef, mission. Pourquoi vous comme vous vina bambongo na nzota bato tantini soki igeti soki yosha ko tula toni ozaba mibali mbali fa peso ta conseil ke ozo kosi na mutama ta makambo yebani te bosolo lati et pour ça c'est vandi ya pour d'être un peu bijou nzambe na ngazo talanga nga solo na ko yebi nga bino mibali to solo la nga satana numero na nga net na yo de so na yebi na ngayote yo igeto na yebi na mayoti to solo na boss makambo mutaza na problème na ye ya makambo mutaza na Nicole na makambo père de mwana na ye bo le na ye ale bi zo ko sele makambo chance utangi komo na la benga ki yeso ko témoigner que mosaka benga ngate to na numéro to solo la même pas na vie na mona tata Nicole te na vie na to solo na numéro te beaucoup ça makambo ngamu na total na kaboy ba konike ba benga ta santo sele mission na lingite na démentir mais na moni bosé sous émission sous dans la lesquelles bino oza na voice na to solo laki yo iget wana celui des shows bocha to solo na mo tele ngamo na kono to yebi binoti et puis na posa na yeba binoti yebi ni kono tantin iget to bo mosaka so na pesa ka muke yo na mbongo pesa ngazo na mboko ba sala dollar yo na mbongo pesa ngayebi yo na finga ba bon na tosi naza na choix te batutu babenga mosaka mokilo oyeba te ke Roger Mutabandi ali mutako ba n'importe quoi na miso ya batu yango ezozongisa mokili ebosanaka donc Roger alingi koyeba trop ya na vie ka mutakola bien mutakola ne bien te toyeba niti mais tola tina tobeta masolo akala te po toucher ba famille quoi mokolo no danger te ndenge okanisaka na rien. Et puis briefing à Ouingue, même dans le salon, témoin à Kissinjora. Pour Kissinjora, dans le stade de martyr, Roger Zalater. Stade de martyr, tout est là, qui l'on a biché tout ça, on a Kissinjora. Vous comprenez? Ndenge mukili za la tout à la raka na China scène na yoki ba concert fanatique mais concert ba pote belé ba pexinga mais bi mo moni Roger Mutabandi tumbolanga et pas tumbolika ngaka tumboli bana maison mais au cours de la 20e makamo angati la papa chéri pose mu bakama la makasi baninga na bango koko c'est la ko felo ndi makam koko c'est la fali makam fallait tester na BCBG wapi yo kutanga na wenga na fallait tester wapi mukoni na mutafallait tongo so fallait tester fona yeba mukoloni biso kola biso tout wa fanatique ya papa chéri ba sankara ya we fallait la fanatique ya loko kai fanatique ya loko kanza intéressé sur loko kanza fali pou fali mama ba wenga no le loko te aya test la wenga yo zala yo kota wenga fanga agi fsa no na atlanta mkombongo bunga
nase mna bino nyuso tutuzali apa mete fika ina fiki sana na bwena to ikiwa sege baza bakaluji baza ba tukaluji ngalo tele mila ngate kaluji tuna ya logi ilombo me ode na bale nente no dis na ngai sabi mo kiliana blaze mana beta bale na bagana bino zo bole ngazu diplôme de tane na tangi ba depuis tu savane ba wasenga kipuni ba jino kota ba nibo panu master mukulu batiro lijo master mukulu dombo na mari mambo wenga va bino butu na fe ososango abita kamno tekana ya wenga vantongo varezo wenge ba beta na mona ba yigo Tanzania pauvre yigo Tanzania ngana pesa mo uta izita mutana ba beta bali bozalata na les records dona ya wenge tongo grana na premier drummer wenge el pazo grana mamutayana manduti la beta accompagnement ba mulolo ba kini bouger ba bloko na tuyana mai dona ya wenge bozalati mwana lemba ko ya wenga vanga ngamutaba mwana bandal kit mwana kitambo bandal pale na bukaka pale na bandu na kitambo na bukaka na bandal boko ya wenga vanga ndenge tuna vie kis ozane maweliste et puis maweliste mon groupe na français oza sous passéiste Roger oli masola passé tout no s'agit à lukuta peut-être après moi avec nganga moto qui ont raché pour moi après ma keno likolo après ma père bien na mais il faut bien dans le mouvement. Ils ont cela molongo après maluka vini ndenge na ye petit après Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.